Oyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso tikoyo domi pesa. La makamonisa boni boni bengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama Yonde ojali mama ya mabota. Basi makamoni ya mapepo na biso batu mwindu. Kasi tango iboya. Bakosepela na biso kaka. Santan ekomota makambo elele. Batata, ba mama, bilenge, bandeko, batali, pe bayoki, banso, bayi internet, oyo bozomi, na mokili mobimba, bo mesana kolanda biso, ba média en ligne, oyo tozali bongo, ranger, na simetata mokondu ya boule, butu moi, pona likambo mosusu te, pona kopanza sango na ye, komemela bino, ba nouvelle ya lingomba na ye, pe kotatsa na bino, mazali koleka, butu moi, tika ete boko koyamba, bambote na biso, bisika nyonso, oyo bozwami na mosala na kati na kayu na makusa bongo na bongo solo rendez-vous ya mokolo malelo esili kosangisa ba media mibale en ligne collaboration ya Menga Makimbango télévision et longo na Congo Kimbango télévision na kati ya émission Tolobela mama Mwilu na reboot na yango pole pe na kati ya émission Les Savoirs Boyebi Boyebi wapi boyebi na kati ya lingomba tata molimo santo pole wapi na kati ya ba zone d'ombre ozali koleka na lingomba tata molimo santo nde na kati ya réseaux sociaux to ponela ko pesa tata nzambe maboko pamba te vitesse ya mokili ezali kotangusa na internet pona nini baike to ko kotikala sima elongo na bino solo tozali elongo na ndeko Jonsi Makesa oyo azali bongo ko kabula nanga i plateau ya mokolo mwalelo biso mibale to yambeli bino n'est-ce pas moko ya basali na kati na ilanga ya tata nzambe yambote to kutana papa Jonsi mbote na bino oui mbote mama Falon intima esengo ezali na kati ya Brazzaville la verte. Ouais, très kitoko vraiment esengo mingi na bandeko ya Brazzaville mbala na ngai ya mbonani ata mabele ya mboka na ngai pamatiza mboka na biso ban surtout au Congo les trois Congo donc eselinga vraiment esengo mingi ya komona mboka ya bakoko na ngai pe ndenge bandeko ya Brazzaville ba yambi biso kindenge ngai na sepeli ndenge ba internet ba sepeli soki o sepeli yambo ete to koba na kati na émission na biso bandana no solo bongo ko panza sango oyo pamba te bana etata bolimo santo ba disciple ba yeyi na sango nini o to ko découvrir elongo na bino na kati ya pato na biso ya mokolo molelo papa Jonsi elongo na ba yi internet nyonso ba kolanda biso na ngonga oyo to yambeli bino président délégué du collège exécutif awa na kati ya mboka Congo Brazzaville kasi présentation na kati ya molai ya singa to ko senga bongo ekozala pa na yemo pamba te tolo oyo tata betaki na 21 pour na basali na ye nde pesa mili mokumba lelo esengo na biso papa président mbote na bino mbote maman journaliste solo esengo zali na biso ya koyamba bino lelo na kati ya plateau esangisi ba media mibale oyo tokolobaka na lingala moko to kosekaka na kati akini toyo kosangela elongi ya tata mokonzi ya bule awa mboka Brazzaville na tina ya actualité n'est-ce pas kozwa mai o mazali koleka na kati na yamba na ye pe bongo na bongo santé ezali malamu bino elongo na libota mama tozali solo malamu to telemi bilombe ya papa Smoki Mbangu Kiangani nzambe molimo santo tozali malamu pote azali na biso azako batela biso mikolo nyonso matondo mingi wana tozongi matondo na nzia pupamba te ye nde azali solo bongo mokonzi ya milimo na biso papa Jonsi na kati ya collaboration tozana na yango sans plus tarder elongo na bino to katikati si na ngambo ya papa révérend parce que ya azali bongo révérend pasteur papa caméra ezali kota la bino boye bana kotalisa na bayi internet o bayambi bino mokolo ya lelo na bandako na bango pe bisika bazali bayeba maman Falon elongo na papa Jonsi tato bayambeli biso babengi révérend babengi ye président délégué exécutif du collège à Mboka Congo Brazzaville azali nani na kati ya molai ya singa na ye comme présentation maman journaliste nazali président délégué du collège exécutif à Congo Brazzaville mais nazali aussi conseiller principal en charge ya finance na budget na cabinet ya tata mokonzi ya bule et nazali pe directeur général ya Fonfa qui m'engage dans le monde entier donc wana nyonso na ye pote
ndenge to solola to loba makambo ya tata molimo centre ya Nziampu papa Simokimba Onkiangani. Matondo mingi mbuta toko telemela wana te santé ya bana tata molimo centre santé ya lingomba yanga na pa bate tozali ba pesi maboko na kati na ilangana e awa na Congo Brazzaville ezali boni. Awa lingomba makambo nyonso eza kitoko ndenge bouti koloba biso ba 3 Congo toza bomoko ezali kaka o bayakaka bakabola biso yango wana tata molimo centre ne toyebi depuis 21 ayebisa biso likambo toyebi que ba 3 Congo toza bomoko ilingomba ezali koleka malamu e eloko ya monene oyo tozali kosenga na bandimi nyonso ya biso ya Congo Brazzaville ezali koyeba ndenge ya kotambola pona tozala bomoko e nayebi te soki ntango epesameli nakende te bakestion mosusu po koloba mais solo navongaka koexpliquer un peu bato bacomprendre towuta wapi tozali kokende wapi. Alors maman journaliste papa journaliste likambo efuta oyeba banda ntango na likolo satana abunisaka tata na biso ntango abunisaka ye abwaka ye na se ntango yo se ayaka ye moko te ayaka kina bana ebele e bana wana babuti bakoko e tumba wana e bandaka depuis kala ye atika te nkole ye zwa ye ayi mpe kobundisa ntango nkole ye zwa asali 40 jours na 40 nuits satana amonani asengi abongola mabanga ekuma mapa asengi afukela mela ye po te apesa ye batrésor ya mokili batrésor eza mbongo apesa ye biloko ya mokili nkolo yezu aboyaki ntango satana alembi abunisi nkolo yezu ndenge toyebi me elonga emonanaki me pasi ezalaki et depuis 21 ntango mama mula beti ngonga liboso satana yoki asengaka kota na ngomba aye na bana na ye ebele bazali pe kolata ba vert blanc bazali pe bajwa pe ba baptême kobenga makimbangiste mais tokoyeba bango ndenge na bilembo yango wana bapapa baza kosenga ntango tokokisi ba 105 ans ya papa Dianga na Kutima Joseph otoyebi nde ye kaka papa Simokimba Onkiangani papa afeteka yango awa na Brazzaville e ayebisaka likambo eki nini ajongisaki horaire ya mokili maprogramme na biso nyonso ya zero yango wana biso na fanfare ajongisaki biso e ayi kobenga lukutakani ya juillet makambo ezali na kati kuna po te asengi tojonga na bokoko mpona nini bitumba ezali na bitumba toza komona lelo na 21 emonana ntango nkolo yesu na 20 mpe aka kobundisa me ntango bakobundisa na 21 mot d'ordre ekaka moko bojongisa te ntango bayi na 6 juin kobundisa alobaki basala nyonso me bojongisa te po te bokoko nde wana kimbangisi ajongisaka te e na ntango bamvola bayibi kobundisa babwaki bamabanga bafingi okojongisa te lelo mpe na ntango ya papa Simokimba Onkiangani bazali kofinga bazali kobundisa bazali kosala bamontage ya ndenge na ndenge me biso bana papa Simokimba Onkiangani tokolandaka bomoko ezali nini balobaka miso na matoi wapi na nkamba ezali nini monoko ya tata mokonzi abule papa Mbenza alobaki yango nga nazalaki présent mokonzi moko nous n'avons pas plusieurs tona bakonzi ebele te tozali kaka na nzambe molimo centre yo moni babunga mama ntango papa Mfuma Mbanza ke atiki biso na bonzoto bato babungani po te bakanisaki bokonzi atata nzambe ekeleka na bato nyonso
que yé papa Simon Kimbangu, yé papa Simon Kimbangu, yé papa Simon Kimbangu, ba bungani. Alors que di kambo ya tata Nzambe ekeneke na moko na tango na ye. Et makambo wana ezali angai na yote neto komi na bata statut ezali clair makambo etali ko ponami ya bon ya bokonzali ngomba eyebaka o azali en fonction ndengana tozali bwe soki lobi ekozala ndenge nini eyebi papa Simon Kimbangu Kiangani nde ye foto yokaka papa alobi nini. C'est pour ça que yoka lobby Rolanda ok gauche, ok droite. Il y en a qui senga. On va bengami bana papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons moli mon centre. Pour des sous vous allez moins na papa Simon Kimbangu à 21, vous allez moins. Il y a pas m'vola misato, vous allez moins il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Pote bango moko. Et là ils ont ça la nini. Tu as vu ça qu'on a lukuta qu'on a juillet. Beaucoup qu'on a besoin des aliénines, tous allés à politique, non violent, non agressif. Tous allés à la menace, ba montage, ils allés à bisoter. Ils kaka ba ninga, ko salaka ba montage, non. Et tous allés banga peto sa l'État. Et tous kaka nzambe na biso, neto lobaka, tous allés ba croyons Kimbangis, to landa tata. Mais Kimbangis lelo a commis koyoraka oya lobi bwe oya akotuna te papa lobi nini nde yango doza kosala poto Matando mingi révérend yoki kolanda oti kolanda na malamu pe na bokebi maloba na bino kuna osili kolobele ete banga l'État na mikolo eleki tozalaki na mboka ya bule sika pito utaki konkembela milulu ya le 6 avril oyo tata mokonzi ya RDC tombola ki yango pona kokanisa bongo komba ya tata Kimbangu pe ko sosolisa baindo nyonso lelo yo na sima mikolo na yango to monisa to yoki sango ya tata mokonzi ya ekolo RC wapi epa itozali lobi ete akoyana kati ya kunzulu etata mokonzi ya bule lokolo mopeko ya liboso ya lingombe ezali bon kotosa leta abelelaki biso bana na ye oto répondaka tango nyonso iyo nde toyakaki solo bongo kasi papa biso na ngambo na biso esengeli toyeba est-ce que appel topé lolenge papa président a se prononcé qui peut être quoi konyeta kunzulu ezali papa président délégué du collège komba te yenda ezali kotalisa elongi tata Kimbangu awa na mboka naenda kenda ki vers ye kosenga ye ayaka kotela bidanga oyo to ali kosala to ebutaki epai na ye moko likanisi wana solo. Maman journaliste question na ezali makasi mais photo yeba toza kotambola na nzambe ko yeba kotambola na nzambe il faut olobaka nyonso alobaka na monoko na ye et qui n'est pas battu. Il y a Koloba, beaucoup de l'autre bandoto, et ça va se réaliser. Mais les Kamonaye et mon anaka. Papa Yawa le 28 mai 2022. Le 2 juin, Tata Mokonza Yambiye. Les Kamokaka Moko, Modod Tojonga, Misale à Kunzulu. Le 9 juin à Kei, Yemoka Banuko Tia, Machette et Liboso. Et depuis Wana, papa bata fondation namu konzina bango papa et tout alali amel ba mitié lingomba mobimba mokili mobimba to répondre na appel wana yango naza ko salut ba Kimangisi nyonso ba sympathisant ba bilombe ou ba koti ba pesi maboko na fondation pona ko répondre na mbela ya papa Molimo Santu ya mbela ya tata Mokonzi papa Denis Sassou Nguesso et le loyo de comme Mokonzi azalaka na ba service a yoki ba Kimangisi ou eza ko sala makuna eza miracle pote maman na 1 année et demie bo sur 98 000 hectares bo exploiter 1500 hectares du jamais vu et ce que moi na ba kuna milai du jamais vu ezali projet li bosso na Congo tout un hectare ndengana no tata Mokonzi pona ko soutenir pona ko l'accès pas azali motema belé pona ko l'accès pe azali ko landa pour des ali projet autozali na comité de suivi évaluation na yati maman Stella Sassou Nguesso pona ko landa
Yangwana ayaga ki pona ko talisa na biso. A pesi rendez-vous aye pona ko laksa ka aza ko soutenir ba Kimbangisi. Ko laksa ko auto sali ezali malamu to lona to bokola. Et pona ko laksa ke lingomba ezali ko tambola awa na Congo Brazzaville na pouvoir to zali bo moko et to kangami bo moko. Très bien. Alors, papa président du collège, to landi na boke bindenge nini o limboli na esika wana na tina boye ya tata mukonzi ekolo son excellence Denis Sassou Nguesso. Alors, tel c'est un peu na biso relation nini oyo lingomba bozali na yango na gouvernement congolais ya Brazzaville. Toyebi que naba mibeko na biso ezali banga pe to sa l'état. L'obéissance à l'autorité étatique établie. Mais bandamba né ndenge toyebi lingomba na pouvoir ya Brazzaville etambola kama lamu. Toyebi que ba timbre ya papa Simon Kimbangu ezali papa Denis Sassou Nguesso président liboso asala makambo ba timbre apesa nzela na ba timbre ezali effigie ya papa Simon Kimbangu kenga. Papa Simon Kimbangu ya 21 ans. Toyebi que makaming to salakawa. Papa Denis Sassou Nguesso azalaka toujours na sima lingomba. Pour de même temps to zalaki na kunzulu na bi papa yo bozali Kimbangisi. Oui, nazali Kimbangisi. Pour te ye azali ko idéologie ya ba prophétie ya bo koko ya kangami na yango. Nde makambo wana ezo sala que doctrine ya biso. Pour te toyebi que papa Simon Kimbangu Kiangani, azali Simon Kimbangu à 21 ayaka kina bomvwama ayipe na oyo to bengaka pouvoir ayipe na nyonso. Voilà. Donc bon ndenge tozomona ba kondina biso bazoko vana na bonga ezala na RDC papa Kisekedi nyonso wana ezali mabomba mi atata Nzambe. Donc ndenge bomba mi tiama wana ezali solo programme spirituel. Donc lingomba wana Congo Brazzaville na tata mokonzi soko tambola malamu au tetanga ayambi le 2 juin ayambi aussi le 1er avril 2023 to kutani to sololi malamu. Donc côté wana lingomba na pouvoir ezako tambola malamu et to moni biso moko le salami le 18 avril 2024 ndenge tata mokonza yi malgré mon pépé malgré mvula avandi na biso voilà talisa na mokili voilà lingomba o ezali ko landa ezali ko sala mosala malamu. Très bien. Alors président du collège, alors contribution ya gouvernement congolais ezali nini epai na bino église Kimbangisi. Déjà toyoki tata mokonzi antenne ya télécommunication ezalaki te batie et apesi nzela koto mosala salama. Donc bazako soutien babengaka multiforme azali pembeni et azali kolanda soki mwa autorisation boye bazali kosala et apesi ben solution pour la basala nzela et ministre aménagement azali na dossier wana betude ezali déjà en cours. Et apesi mokonzi alobaka pamba te toyoki a parlé na énergie l'électricité et vous akoyaka ba école les structures sanitaires nyonso wana ezali ba dossier o ezakomi bongisama pona biso. Matondo mingi papa président na ko yanola penza na préoccupation ya bapandi sango ba disciple tata molimo santo n'est-ce pas pour na komema pole donc la rubrique ya émission na biso ekolobela kayango kasi papa président tolobi na bokebi pe na bolango nyonso ete oyo ezali pole to sepeli na réussite ya kunzulu to moni mayemaleka ki kasi to kotikala ba miwete non pas aussi ba aveugle na kotala ete maye oyo masilaki koleka na nkamba ndenge les réseaux sociaux ezalaki envahi na oyo komelaki oyo azali bongo directeur national de la fondation papa Simon Kimbangu en même temps leki oyo ya makila na maye komelaki ndenge asilaki ko betama en tant que président délégué du collège pende konaye makila esalaki bino ndengeni. Maman journaliste nalingo lobo moi makambo oyo elobama jamais peut-être voyez bakate. Maman nanga kutu mondimi abetaka libanga na tolo
akufi. Et papa Simon Kimba Okiangani, ou azali na bisolele. Ezalaki nani na tango ya papa Mfwambanza. Donc aki chef spiritualité. A lobby to sala likamata à mon côté. To tikate lelo. Bandimi ngo ba ko sambela kawa. Namona kape mama na bango, namona pe bandeko na bango. No wanga mama Kulutu ou azali mama moko tata moko na mama na ngai. Azalaki pe inspiré bandimo mingi to yemba kawa ya ye. Mais to kundaye to ke elonga e monana. Pote to yega ka ko sambela ka pona nini. Nkule zo lobi to luka liboso bokonza likolo. Mosu mako pesa mela biso. To yego sambela ka pona ko luka o ya likolo. Soko betami ba lobi o mabe, ba solo ba montage mabe na kombo ya papa Simon Kimba Okiangani. Masumu moyo ekipe abato wana. Yo elonga e monani. Nazalaki na nkamba. Meto rotinika bo moko. Bitumba wana nde na lobaki na question liboso. Papa et tout alali Amen, azali président général par intérim, il y a la surveillance. Azali na cabinet ya chef spirituel. Azali directeur ya fondation. Tangue yinda kia wana Brazzaville, de yé muto papa chargé ke. Amona nangai pona to bongisa. Papa yi a wana Brazzaville. Kokene na Kunzulu na natamusaki papa Amel. Kokene na Pointe Noire papa Amel. Kokene na Boko papa Amel. Chauffeur atamusaki. Biso nyonso lingoma to yebi que papa Amel est très proche na papa. Bamo kili baza koloba. Eh non, azalaka moto ya papa zako, azalaka boy. Wana biso to zakunate. Pote famille sont baza bo moko. Bien. Biso to yebi ka ke lobami ezali conseiller direct oyo batikali fidèle na papa mokonza boule. Oyo baza ko landa doctrine. Et tozo tala papa. Mettez le lot yebi ko bazali bo moko. Donc to koite ko kabola. Et tozo sengape. Pona ngai nazo mona kaka ezalaki incident. Incident salami, mais incident wana ezalaki pona nini. Ko bebi sa auto uti ko vivre le 18 avril. OK. Eli programme ya Satana Nzambe asilika. Pote ngana zali conseil na cabinet tant les kamiko salama na kono tuna Nzambe pote dozana Nzambe ya yebi lokuta ayebi o ezali solo. Très bien. Papa na yugi bodio nini papa ezali solo te bakosi mwana na ngai akoko finga ngate yekuto suki osi o ese muke akobunisa muto na kona ngai wana yilo betata mokunzi ya tata mokonzi ya bule Nzambe na biso bato azolu ko papa ifa loba mais papa loba le soni o ba ko loba ezali biso yali biso le monde du cabinet ba président délégué ya RDC ya Angola peut-être ozali basale papa ko loba nini papa te ya biso violence papa te ya violence te ate ya non violence papa danga zo kata lukutaka na loba nini oh moso boyo kia wande yango ko salela e atili to jonga na makambo ekangama kina jie makambo ezali nini bokoko pote église ezali non violence apolitique banga peut tout ça l'état l'amour du prochain. Est-ce que ko bunda ko sala ba montage ozali kimangis mama to sosola ka bilembo boya Satana to koyeba bango ne bilembo pote na nkamba nazo yoka oh boye e bandi ah boye est-ce que na nkamba ba beta ka mutu le lota mutazo benga tozo le batin et salama ki bongote pote ezali mabe biso ba kimangi to tamusa ke nkamba koto mbato ko twaka kimia koto mbato ko twaka oyo ko longola ba fardo ya mabe ko lata molimo etambola ndenge wana yango wana mama tozali bo moko ezala RDC ezala Angola ezala Congo Brazzaville
jamais en aucun cas tokopesa mutu wa boma que biso ba kimbangis to luka ko kabola ba papa to luka ko tia violence na telengomba jamais biso nde tozali ba ntasila bilombe ya papa Simon Kimbangu incident salami papa amel aujourd'hui azali makasi to moni na kunzulu azako sala azali kutu koloba na biso mais to sala tata molimo santo ko jambata pona ye kutu a déjà comme le coup de fouet na journée 120 coups de fouet 30 na kata celui la moquette mais l'équité ko bola il y a moni pas si mon pona biso donc maman pas sûr yo papa Simon Kimbangu moni ezala il y a 21 ezala papa Djange na kutima papa Djange ne kuna ba njoto ba ti ba graffeur ba agrafé déchiré partout et longi osa ko reconnaître les soutes et l'équité au bata babeti papa Djalungana a sidopé la même chose comme on ndenge azaki défiguré pour la bisonga ina yo papa qui sonnait tous les jours opération pour la ngaina yo et tozo mona papa Simon Kimbangu tiangani na moni ndenga azo mona ba passe pour la ngaina yo pour te sur le jumo ambata pour na papa tokolo bani kutu ngai ndenga nazalia wa mama nazana pousa même que si bo bomanga pour na ye vaut mieux na okene sembe lola papa président Oko na kati likambo ya nzambe likolo ya sûr. Maman okotika à droit. Vraiment. Et kuna nkembo comme naza musicien na ko beta pendule kuna. Na kati likolo. Et yokani papa je suis à vous. Merci beaucoup président du collège ya kolanda na bokebi, c'est-à-dire bo à côté ya bakimbanguiste, to à côté ya bandimi likambo ya bokoko ya ko respecter vie ya lokutakan obino bofanda ki mekasi ya komona ya après likambo o esalemi ndenge olobel biso précisément était ezali montage pambate c'est la confirmation du chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani. Alors natina wana bato oyo basali likambo ya lolenge wana yokoki kolobela bango nini to koki koteya ba etonga bakimbanguiste nini ba fidèle wana. Est-ce que c'est sûrement certain était bakimbangiste ne batiaki maboko na ndeko oya bango na tina likambo wana et pona kosukisa na motuna na ngai tomoni ete et provoquer likambo ya xénophobie pambate bandeko aussi oyo bazali na RCA wa Congo Brazzaville basepelaki na yango te balingaki kosala likambo oyo ya ko répondre aussi na bandeko oyo ya Congo RDC. Papa journaliste et lokali bosso oyo tokino lele pa papa ezali ko limbisa boba sali makambo wana et lokali zo sala passe c'est que tant on sur les réseaux sociaux bana mi bazali ko bunga tozo mona maintenant est commis ah non oyo bato ya papa Zako oyo bato ya papa Rigen oyo bato non bakumo kabola ba papa. Et comme on l'a comme si et comme il a bateau yo bazo ko mené ba lo baba attribué ko luka ko kabola papa wana bisona RCT nga en tant que conseiller à chef spirituel naza ko senga na ba kimbangisi nyonso ba monde entier et tout mana biso ezali na bato mususu ezali na kati na biso te et loko to bundana satana o alingo pénétrer lingomba o azako bunisa tata na biso etumba oyo bozali komona ezali ya bonzoto te ezali ya molimo bitumba tozana yango lelo ezali ya satana mazali kokota na bo bazali faible bakimbangi soyo akoko jwa moninga na kati ya katreta nkamba babunisa ye satan koti azali kokota mpona nini kofrene mission ya tata na biso ngata na kumi na nkamba papa azalaki les 5 ans azalaki ba nouvelle ebele ezala programme ngola makamalamu eza kokende ezala na RDC ezala na Congo Brazzaville surtout sango to yokaki ya tata mokonzi azako ya na kunzulu metane satana na mayele na ye satana mbongwana kamundi mikeba
Donc ba tata et le côté au comprendre et le que bandimi faut pas qu'il mangisse pas yo kanga malamu to buna entre bisoté ko luka ko kandela papa Amel ko kandela papa Brice nazo yoka bazo kandela bato partout yo mondimi ozali mona papa Simon Kimba Mutiangali o kandela sou mona papa Simon Kimba Mutiangali parce que papa azali nzambe moto nyonso salaka moi mabe asalaka likamba mabe to yebi lingomba esalaka nini ejwaka ye solution soki moto asali mabe lingomba tovanaka tojwaka ye solution e lingomba ezali structuré soki lelo baodio wana ezala o parce que azali leki na makama ta nzambe leki azali te soki bodio wana baspécialiste bati yango batali bamoni ke ezali bamontage et avant même bakene on a bien incident tant que baneko yo comme à 17h wana papa azalaki informé papa mbenza azalaki informé papa azalaki informé ba yebaki ke ezalaki montage avant même qu'incident ekweya donc biso lingomba ce qui est solo que papa Amel aloba bwena nzambe na ngai wa su ngana ko kozena ye ba su ngana ko défendre ye kazali leki nzambe na ngai kelingai batata ba mama makamata nzambe zana balekite mais papa na ko ndima te nzambe na ngai nazo koloba wa ezaliye na telemi ezaliye non na tozala te na makamata tata nzambe nkolo yezo alobaki yango e batata bazo kolakisa biso pona ni lelo batozo ba ke papa ba bengisi bandeko na bango ba bengisi bandeko te poto ba moni que yaki bwete yango na bakibwe parce que ezali makamata tata nzambe ezala kana bandeko te. Donc, ce qui est la vérité que vous jouez dans la kibongo, quand si moutonga est terminé, et c'est la binoté, et la ngaye. Mais, tango, ba résolution est pays, na tuni. Papa, de A à Z, et andengo wana, na landi. Papa, bo joyo, ezali ndenge nini, te, lokuta. Na landi. O na zako loba bino, toko loba mikolo, o yaza gotinda. Pour un peu na téléma on a loba ce qui a pesé nzela ko lobate na ko lobate donc et elle dit que bisoto comprendre que xénophobie oh bah c'est ko tia et pourtant ça ko tia makam même na lukutaka na lobiango il y a un plan diabolique qui va empêcher tata molimo centre na mission na ye il y a un plan diabolique tango musée du ba difficulté pour ainsi là moto yo papa chargé a même ba staffeur batonios pour ne pas ça là, musée si là. Maintenant, papa Amel, tu es bien monté. Kunzulu et Telemi, c'est vrai qu'on a eu tout ça, mais qui est là-bas, jour et nuit. Ma pesa que même mon sala a boyi, papa lobi, il y a un sala comme mon sala Tanzambe. Je suis au moins à 4 véhicules. On a pesa. N'a plus luxe, n'a plus véhicule mon aîné. Sala moi va faire tout Kunzulu. Et lui, ce coup de la Kunzulu. Boy, bagane lingomba, maman journaliste, et zala bateau bagane lingomba, ndike papa le bagane 5 catégories. Oh, bagaka, ko sala ka commerce, bazo gagner, oh bazo ya pono yiba, bazo ko gagner, na bo bazo ka et kuma cop, bazo ko gagner. Maintenant, oh ya ko sala là. Ya za leki, a koli nangai. Azala ki na ba faire, ngape na zo pesa. Kutu naïf sa vérité. Makambi na sala kanini ngomba yemda ko vandela ngana ndako kuna atea quand même ngai papa sayela yana salela il faut tout ça nzambi tout ça ako vanda pona to mais il y a certaines choses papa qui motaya a sengaka yende moto a ko vandela ngai mais ça qui n'a besoin ko gagner pour que bato ba ba poste biso je dis que poste lingomba ezalaka na mbongote so ça na bosolo récompense les années du colo. Voilà, très bien. Mais, où est-ce qu'on a kuta a on lukayani mbongo. Mais ce qui est, à ce que tu as mon solo, à on tient ma kamalingomba. Et on va nini. À la nappe on pose en ponani. Ba pose to vanaka to banosana papa depuis 2009. Dans 5 mois, papa lobby na tigi bino Brazzaville, na tigi bino fondation. Parce que on ne pense à qu'on a zotia non. Ezali pensé à tata molimo santu. Tubanzimbo ezali koloba. Botika ba pona mi basala. Botika
oh yo tangue komi à Bilombe bantasila. Quand je vois quelqu'un ou azali na famille na poto, azali na possibilité de na poto, azalaka a passé que même le 1er janvier mbana libosote na kunjulu fête un nouvel an. A repasser na kunu ta dzamba. Ba le ba poste. Ezali ka tourni bungana. Donc vrai kimbangi c'est mon appasse mon kimbangu. Yeba bo solo ko bitumbo yo ezali tata molimo centre baza ko bunisa. Ezali ndeto tika. To la nanzela wana te. To luka to tia miso na matoyi na o papa le bakana mokolo. To so ko yoba makamasa ko le bakate. Ba proverbe baza ko loba. Azo ko loba na ba proverbe. Mais to kote na ete modindo ni le papa azali ko loba. Nde yango to landa. Mais ko bunda onto biso Satan azali ko kota et na Matthieu 12 48 à 53. Tant ya keneka toka cette force makasi. Bomuni mutafua yeba kazafu. Amona kaza malamu. Yo mto so bungani milime beliste continue ya mabe. Ozo kantaka ozali malamu. Nde kuna oso bungi. Et ba komi ni radicalisé. Je na no baga ngona ta tombe. Radicalisé. Na baki traumatisme satanique. Bato wana mate ese kangani. Bazako lojo te ya bwe même tana zako loba. Azako yoka kangana ndenga ya ma be. Pote bazako belaka maladie ya traumatisme satanique. Kaka papa mnazana comprimé wana. Il faut pas que on ne pas papa lui misabangu. Mais ngai na yo bilombe papa sino kimbangu toti kala na nzela. Maman na Congo Brazzaville xénophobie ko sala jamais. Ce qu'on dit que Kimbangi ça va simbi mota RDC Angola ou ya wapi boye. Église ko sungaye. Pote awa bozali epai na binu. Ngai pe na RDC na zali epai na ngai. Nkambe ezali mboka na biso yango ezali kola c'est un état dans un état. Nkambe ezali mboka ya papa Simo Kimbangu. Ezali ya moto moko te. Et l'église est une et indivisible. Quand on bâtit l'église ezali à X et à Z, papa Simo Kimbangu azana ndinga te azali na patote ezali ya biso nyonso. Donc maman totalement tous à la bonne moko xénophobie ezali te. Papa Ahmed il se porte bien. Bakula na tout et jamais école zo beta on libanga. Ne bateau ba beti mutazo ko mona kapasile lo. Lui il est en bonne santé. Docteur Atali ata eloko moko ezalité. Il se porte bien. En gros zo mona que misala za ko continuer. Et na lobby que celui papa amela loba kama bina tata mulimo sonto. Ndenge na sura kina papa. Et na sura aussi papa c'est li bondeli. Et na li bondeli a lobby pe. Soge ezala ki lokuta. To connais le mausolée non? Na simawana ya kotaki pe. Ngape na kotaki. Bilombe et monani. Et monde monani. C'est ça qui le coûta. Et ça a été na yom de zone bana ba réseaux sociaux aussi comme ça au candelaka. Kasingai muto le bosso na une exterminé. Donc comme nzamba le dit que ça le coûta. Na ko yoka nani. Na yom de réseaux sociaux. Au lieu ezali ya le nzambe ngana yoka nini. Yom to za ko yoka papa mulimo sans tout est. Mais yom to bunginzela. Potena na le bamina Matthieu 12 32. Le isumu ne bossé il dit que boya ko yoka tata molimo santo ça tanami bokama na désobéissance yom de boya ko yoka ye pe de statut na biso ngomba il dit que ma loba tata molimo santo ezali inattaquable ça ne fait pas l'objet de débat oya lobby et c'est lobami yozo lukanini papa ja micro loba alors que zo mona yo moko ba bilembo Matondo mingi président matondo mingi papa révérence ce qui ezali ko dépendre kaka nanga inde to sukisi émission na ko esika pamba te maso masima lobami kasi lokola réseaux sociaux oyo ezali ko pesa biso nzela ya ko panda lisusu ko leka ko telisa maso mali ko leka na ngomba na biso omokili mobimba yangwana et retenir biso lisusu pona bangonga moke kasi to siye to komi na suka émission na biso yo no sali partage élément ote kabola sango o poete ba yiki ba ko sanga na pona ko luka ko détourner vision de ta mokondu ya bule moko na moko ay ba ko tirer par rapport ya ba intervention ya révérend oyo azana biso na katna plateau awa papa président to komi ko kine na suka to mona ki mokonzi ya ekolo ya RC ayaki to kosisa bongo de to zonga pena na dossier ya kunzulu papa ayaki atamboli ya moni bozalaki na kati est-ce que asepelaki na mai oyo ya mona ki na maso oyo bolakisaki na yeba bate bozalaki guide na kati ya una mokolo wana maman journaliste biso ba kimai to bukaba miracle
Mais la miracle est au salama. Mais tu sais comment on a voté. Maman, c'est pour la première fois que Tata Mokondi, Aya Kandingi to Mona Kiwana, Ayi Yemokote, Ayi na premier ministre, chef à gouvernement. Maman journaliste, oye lekani na kunzuru, ezali makambo ya somo. Tozali ko luka ba miracle, mais ezali ko monana, mais tozali ko yebate. Ote ezali mbala liboso Tata Mokondi, Aya kana kunzuru ndenge wana. Et ayi yemokote, ayi na premier ministre. Encore na date anniversaire ya premier ministre. Ba ye, ba kiti. To mona ki mo pepe. Mingi ba bangi. Nazo mona ndenge baza ko lobana ta mokonza jonga me alubite na kokende. Pote makamba molimo esalama ki wana. Na yite miso mabino eza ko mona. Me ngai tata fungola ki na muni solo makambo ya molimo. Batata na biso oya kala ayakaki. Mvula wana ezalaki mapambuli pote makambo ya tata nzambe ekokisa maki. Tata Mokonzi ane sengo makasi na musala oyo ezako salama te lelo azako loba makambo wana. Ngai na yo kimbangisi tozane sengo. Pote tata na biso akosaka te. Moluko tozala na sengo pote bilaka ezako kene mbango to côté distraction. Yango nous au mona mabunga oya komi koloba boy oya zai koloba boy oya zai koloba boy. Mama journaliste na kenaki mo mbango pote na li ko jonga mo muke na makamto za koloba pote et longue ezali la victoire est certaine certainement la victoire est certaine pote tata molimo sota sana biso mo sumazeli ko mona na tata yebisaki biso yango to tika kunzuru te likambo ezali kuna. Papa Mfumalonga ayibisaka yango. Papa Simon Kimbango ya 21 ayibisaki yango. Pote kaka na kwe wana ndi koto papa onga akutanaki na lion. Agoya koto papa Mfumalongo. Biso toza na distraction. Naza kota na ba réseaux sociaux. Bino botuninga likambo wana te. Nako yoka mutaza koloba que na Brazzaville watu kumungo sala climat ya ko se révolter ou ya ko zala contre papa Rigen. Na yuka on a kamuna onan. Est-ce que azali kimbangiste? Pote biso ba kimbangiste, papa Rigen azali nene. Tata na biso no. Kutu naza ko pesa mbote papa, mbote na yo. Ngai mwana na yo papa et tout ba mi volter à brise. Na bonzelo mbote malamu. Papa weekend malamu, pote nazali mwana na yo. Pote ezali te bo baza ko ba réseaux sociaux. Wana ezali bana papa Rigen te. Pote o azali mwana na ye akolanda o ba matina kabiso bolingo mibego misala bane bazo kotina biso ba papa e biso lobaka na 3 ba papa biso to yebi église a politique non violent amour du prochain e ba tata na biso bo ye azana ba réseaux sociaux ngai bwe ba olobi bwe kon papa Rigen ngai biso ba kimbangisa Congo Brazzaville. Ezala RDC, ezala Angola, les kimbangistes. To yebi que papa Rigen azali conseil direct famille et centre. Bazali bo moko na tata Mokonzi Abule. Azali pe la mission na yi. Tata tanga zeka kawa ayebi ni biso bana Congo Brazzaville to yambaka yi. Et ayebi ni to vana kana yi. To zali azali tata na biso. Et to zali fier na yi. To komi pesa to bunde la pona yi. Mais bo kabwani zali pa na biso te. Ezali bana satana bandimi ya solo bayeba o bazali koloba papa Zako papa Rigen papa Mbenza ezali bana satana o bali ko kabola bali ko bebisa biso dozali bo moko tala boyo ngana monaki to moni biso sur les réseaux sociaux papa Mbenza tata na biso akende ko jwa papa Amel bo monaki te. Bazali ko beta papa, bazali ko pousser papa. To sur le mona ngo wapi. Mondi mikimangista ka mona ka papa sala kanini? Et lobami na ta statut, mama journaliste. La génuflexion est obligatoire devant le chef spirituel, devant la famille sainte. Bomoni papa boko fukama.
okomi tozali ba esclave tozali ki batote bango na tokumisa biso bato okolala na mabele momona papa bozali kopusa papa bozali kobeta papa bozi omona yango wapi omona bandimi ya solo bamati te na nkamba en face ya mausolée en face ya résidence ata mokonzi ya bule baza koluka kosala désordre bomonaki te wana bolobi azali kimangisi tata toyeba bakimangisi mpona kolata vert blanc te yeba kimangisi na bambuma ntango otala ezali elobi aza kimangisi te po te kimangisi okoyeba ye na ezali na ye nkamba la terre sainte yo mata nkamba koya kosala mobulu toyebi kaka oyo ezali oyo bakɔtaka les 5 catégories papa aza koloba biso ya na Congo Brazzaville toza bomoko biso awa tozali derrière famille santu derrière chef spirituel ntango nayoki kaka mwa makelele moke na Congo Brazzaville nakimi mbangu epa papa zako nakimi mbangu epa papa mbenza nakimi mbangu epa papa ifuna jonga bato akatinga na bimena nkama mbangu mpona makambo non nawelaki koke kopesa mot d'ordre awa nakomi awa samedi na réuni déjà bato dimanche mot d'ordre nakomi koyoka ata moto moko asala parce que xénophobie ezali mayo na biso bakimangisi te raciste ezali mayo na biso bakimangisi te kobunda ezali ya biso te tolingi oyoka makambo wana te e tolobaki yango bitumba na biso ezali contre bato baza kobundisa tata molimo santu bo wana tokotika bango te ye liboso biso nsima toza kolanda bitumba na biso eza ya molimo emama konteka mikolo okomona nini kozeya na liboso oyo baza kolobaka tozali banani tozali kobundisa ezali kola fumi oza kolia libanga po te bakolonga te donc nazosenga na baprison délégué du collège ezala na RDC papa Mududu ezala na Angola papa Dani non papa oyo na RDC papa Boni bolimisa ngai nazosenga na Angola papa Boni nazosenga na RDC papa Mududu eyali biso moto totelema satana kotela biso te ote satana wana alingi kojongisa biso nsima mama journaliste papa journaliste alingi ajongisa biso nsima po tamoni bilaka yango eza kokoma papa alobaki nini ntango azofunga lukutakano alobi nini fini la récréation ezali ntango bato basakanaka basalaka bato mokilikili maintenant tojongi na classe fini la récréation okati alobaki pamba nzambe alobaka pamba te makambo tozali kokende nango yango wana bozomona ke bato baza koprofite biso na Congo Brazzaville famille santu ezali bomoko toyebi kokabola te toyebi koboye te tokoko jamais tokoko autoriser moto aloba mabe na famille santu ezali boyo bazali kolanda tata mokonzi ya bule nde bo wana soki lobi papa alobi likambo nde yango tokolanda donc tosengi na bambuta nyonso ya bamboka wana botelema botalisa bana bolakisa bana nzela po te mabunga ezala te po te fo toteya bana baza kobunga nzela bazali kopatapata et il faut que biso totelema po tozali baprison délégué biso nde moto tozali badélégué ya tata molimo santu bilombe na ye tolakisa bana nzela tozala bomoko nayebi te si mama journaliste nakolukana nazosenga na bacommunauté kimangi sur le monde entier basympathisant toyeba ke tata na biso babundisaki mikolo nyonso banda 1921 nde kaka ye baza kobundisa totika nzela te satana aye koperturbe lingomba totika nzela te ke satana akabola biso po te bamisusu baza koprofite nango moko abengaki nga bafabrice basaleleki nobwe yo okende su koprie mondimi bon wana mwana nani epasi mokimba mokenga ezali oyo alingi tobunga alingi to échoué po te bango balonga baréunion bandoki eza kosalama baréunion ya bato ekoba eza kosalama baréunion ya bato mabe balingi église avancé te baza kosalama ndenge nini totumbola sikoyo bakomokende sikoyo ngai mwana papa ligene baza kosala réunion boye bakoluka nini kolakisa comme si
biso wa tokomi contre papa Riquet lokuta azali tata na biso pote biso tokangami na bango makasi na biso ezali na bango nguya na biso ezali na bango tokoki jamais kokabola tokoki jamais kosala campagne ya mabe donc boya mabe satana tolobaka satana bima babima bakende e tata molimo santo atinika bango pepe makasi enyingisa bango mama tokovivre yango nyonso donc tobengi bakimangisi bazala discrète ba réseaux sociaux balanda nde bachaîne ekola bino pote mama journaliste nayebi yo ozali kimbangisi ozali elombe papa journaliste nayebi yo ozali elombe bayokaka oyo eutaka epai na bino pote oyo na bino ezali monoko ya papa Simon Kimbangu Mtiangani nzambe molimo santo matondo mingi papa révérend matondo mingi na bino bonso oyo kozalaki ebele na nsima ya baetando ike etando inene mpona kopesa litoi mpe miso na bino na mokolo mwa lelo oyo tosanganaki nde na wana papa révérend tokopesa bino merci encore ya kondima invitation na biso nde tolobaka malgré bamultiple préoccupation na bino kasi bondimi kopesa temps mpo ke bokoka komema pole na kati ya bazone d'ombre nyonso oyo toyelaki bino lokola inquiétude to mpe préoccupation na kati ya likambo yango yango wana tosukisi na biso pamba te tozwi tomoni mpe liloba ya suka oyo tokosenga te pamba te kosali conclusion na nyonso nde wana ezalaki bongo esika totelemelaki tokoloba mingi te ezalaki na ntango na ngai po tena kokako desannonce émission oyo kasi papa jonsi akosukisa pamba te na sile kobanda na yango natondi bino botondi soki nzambe asepeli biso tozwi na pamboli toyeba banso ete mosala na biso tobeni badisciple mpona kopanza sango na ye mosusu te papa jonsi avu matono mingi mama Falon balandi ya Kongo Kimbangu mpe Menga Kimbangu merci na bino pamba te bozwaki tana bino bandeli kino suka ya programme na biso toyambelaki bino bongo président délégué du collège ya Congo Brazzaville boki ndenge asemboli likambo oyo biso na bino tozala be na mayele banzembo ete papa majesté ezo te sikoyo olanda nani balobaki bokabwani mosusu ezali koya bamingi balobi ete bazali nsima ya tata molimo mosantu croyant ke bayepo na kopesa maboko nzo ande pona ko bundisa ye alors wabino mwana mboka agence makesa oyo azalaki bongo na programme monene oyo simba makibongo na Menga Kimbangu pe na Kongo Kimbangu matono mingi mama Falon soki nzambe akati mokano te tokokuta lisusu awa na bamedia en ligne oyo mpona koya na basango ya lingomba lolenge nini ezali kokende topesi lisusu merci na papa révérend mpe topesi bayeba kolanda biso nyonso bamboke tokutane mikolo esili koya matondo mingi ciao oyo nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota balobaka makambo mingi ya mabe mpona biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka 100 ans ekomota makambo elele